Lisolo tokobetela yo ekopesa yo pasi ya kosakana te. Tangu na lobaka mama na yo akoyi kokoma ndoki na yo, papa na yo lokola ndeko na yo lokola akoyi kokoma pe ndoki na yo. Epesi pasi ya kosakana te. Jeune fille oyo apesi lisolo, papa fiston beta lisolo pona openie bandeko musu kaka ndenge olobaka. Ye babota ye moko fille unique presque les bandeli. Tangu babota ki ye Bayako bota leki na ye 14 ans to 15 ans après nde papa na bango ayeko bota leki na ye mususu ya mwasi. Kasi plus tard tango abali na 30 ans et puis akokisabane beli wana bayeko découvrir que leki na ye azalaki sirène des eaux. Sirène des eaux et karwana oyo mama na ye ya 14 ans bota kite et sala makindenge nini mama na ye azwa ki ye wapi epesi mutu koswa ya bokota boka lisolo oyo ekopesa yo mutu koswa mwana oyo ya muke na âge ya 3 ans maloba na munoko esilaka te soka bandi koloba awa konima te oh mwana ya 3 ans mwana ya 4 ans et bongo kokosela bato makambo na 4 ans 5 ans epesi pasi ya ba parents bokota boko makambo obokoka awa ekopesa wa mutu koswa mais ekopene yo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala
pourquoi awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas plutôt kuta na kapo na kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke tukutani obo mesano pona kobeta masolo na lobaka chaque fois masolo o to betaka awa ezalaka pona ko nuire mutu te pona ko bebisa réputation ya batu te masolo o to betaka awa to inventaka yango te zaka masolo oyo bino moko bo pesaka biso to beta yango pona kosunga bandeko esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pe ndeko alongaki yo pe olonga pona kopeni yo d'ailleurs boyebi yango oyo ezali bongo émission ya éveil ya conscience obo mesano liambo to banda to senga kana yo osala bongo window shopping okota na site ya mwana mboka Michael Josh soko yebi Michael Josh te yeba ke Michael Josh ali griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis na New York lokola kaka doya kaka bazara ba Gucci yo mesana kolata ya la takabongo griffe ya mwana mboka ba basket ya solo zaliwa ba kepi ba chenek ba montre wota résistance ba robe à mariage nyonso tout ba robe à soirée ba veste ya taille ezali na Michael Josh azali bongo actionnaire na Vlisco oyebi yango ezali compagnie oyo ezalaka na Hollande esika basalaka ba super wax hollandais alors soko sobi super wax hollandais original na Michael Josh ezali kaka 95 € ya pamba 95 € ya pamba ozu yango na Michael Josh est allé encore plus loin bandeko pona kosala sika boy ba uniforme ya ba sécurité uniforme ya ba sécurité uniforme ya ba sala ke échafaudage uniforme ya compagnie d'électricité ba overall pour ne pas dire ba combinaison ba uniforme ba pompier olingi osala compagnie ya sécurité osala fondation et consort ba na salon ba tablier nyonso to wana ezali kosala ba bongo na talo mokie na Michael Josh kota na site okomona yango soki osana difficulté okota na site ya Michael Josh benga biso to site ya Michael Josh to kope sa numéro ya service clientèle ya Michael Josh merci na ba partenaire na biso na moni wana Genesis Hotel na lobaka yango chaque fois soko ke Kinshasa ya kolala na n'importe quel hôtel te la ka bongo na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na commune ya Kasavubu Yambo to betelo lisolo ya pasi o ya pasi oui c'est vrai lisolo ya pasi ça lembo na Kinshasa ya histoire vraie na Kinshasa ndeko apesi lisolo ko lela yemo pa Fiston beta lisolo o to landa na Kinshasa awa petite sœur nanga sika zali akoyoka lisolo o ba famille ba koyoka ngo j'étais obligé à couper lisolo oyo pona epenye ba ndeko mususu kaka ndengolo baka kasi Yambo to betena o lisolo bomoni lelo aboye to sala émission ngai ya bino tata ya Sedeka Fiston Pelende to sali bongo éprouver pour la nini to uti ko bungisa koko na biso na kombo ya Alice alors avant toute chose to ko banda na communiqué nécrologique oyo to sali nango awa voilà la famille Tanfumu la famille Pelende ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, maman, grand-mère, pour ne pas dire Coco, na kombo ya Alice Mayeye.
Miria. Koko akufi bongo le 30 décembre oyo 2023. Koka boy na ye koko tabongo na 2024 a tikibiso koko na biso Alice Mayeye akufi na âge ya 83 ans. Donc Moussala Bengi Biso, les Kambouté, et c'est que la émission, on n'a pas si parce que nous sommes éprouvés, alors on n'a pas le choix. Donc on a Kinshasa, peut-être on a Lengi pour la Bobsek, qui a Kokonabiso. Alors le programme se présente de la manière suivante. Déjà vendredi oyo le 1er janvier 2024, veille mortuaire et qu'on a bongo na salle, il y a à l'Italia. Salle à l'Italia, et Zali Bongo na rue Kinzenzengo numéro 2, quartier Salongo C, na commune ya Kalamu. En face, il y a hôtel Lafayette, croisement université qui Nzenzengo et pas wapi. Tu écoutes la bonne veille mortuaire vendredi oyo le 5 janvier. Alors, levée de corps, ça va bongo samedi le 6 janvier 2024, na morgue ya Ndongo Maïna pardon. Et après lever du corps dans la morgue, voilà. Lever du corps dans la morgue, il y a Ndongo Maïra, voilà, Maïra. Et puis, Kokonabiso, Alice sera inhumée dans la métropole 1 entre terre et ciel. Alors, je ne sais pas quoi dire, il faudra que, là, c'est présenté par condoléances, on a habité, je suis éprouvé, Kokonabiso, Moko, Kokonabiso, Alice, Akufibiso, passe dans mon thème, mais nous sommes obligés, Yakoya, pour nous écouter au grand rendez-vous, les travaux qui nous appellent. Alors, c'est-à-dire c'est un mingi qui a 83 ans déjà, et c'est-à-dire pour la biso bakoko fête munene déjà koko na biso akei na esengo. Alors ba oncle na biso le kola ba tonton Jean Brino, ba Tampo Minar, ba maman Eugénie, ba patriarche tonton Mati na maman Eugénie, vous savez belé général Tampo, boza et belé boza na Kinshasa kuna, on va vous retrouver ma petite sœur Frida. Alors force à vous, nous sommes ensemble avec vous, donc un courage. Maman pour la tonton Jean Brino, il est parti. Coco pour la biso, maman Alice, elle est partie. Nous sommes de cœur avec toute la famille. Donc bandeko oh tout va radio le collé, Soki Oleki na avenue Kinzenzengo numéro 2 na quartier Salongo C na commune Makala en face il y a hôtel Lafayette, croisement université Kinzenzengo. Voilà, on va se retrouver là-bas pour la veille mortuaire ya Koko na biso Alice Oyo a Tikibiso Koko Moro Kitoko ye Koko asalama segite yo sakadaka ngaza za mama na utela Koko na yo donc azali Koko mais sengodo ikoka lingaka aventure te elle parle un peu tout Koko na biso, c'est des bons souvenirs pour la Koko na biso. Alice repose en paix, notre Koko vraiment le parti Alice bomoni photo ya Koko Alice c'est un là qui gêne, voilà femme forte basio bangenga kawana avec larmes aux yeux et la zone la bongo larmes aux yeux, avait aussi rempli de joie parce que à Koufi na âge déjà c'est bon 83 ans. Force à toi Koko Soki, personne soit de makasi awa pour te continuer. 83 ans, c'est pas donné à tout le monde. Alors voilà, bandeko banga radio le collège Soki to kutani kuna la Kinzenzengo numéro 2. De ce fils que moi passage mouké au monde de famille, au bien na compte radio le collé, to au bengi station qu'on a présenté ma condoléance par la biso, cela nous va droit au cœur. Voilà, ils ont communiqué au Tolingaki to Pesabino. Donc adieu maman Nabiso, Koko Nabiso, Alice Mayeye Miria. Donc courage à nous, la famille Tanfumu, la famille Pelende, tout le monde là, on est ensemble, la famille Minar. Voilà le soana ba famille Nabiso. Voilà. Ce communiqué tient lieu de faire part. Yaya Balaboko de l'autre kobeta le solo, le solo kobeta autant on kobeta le solo o mboule ezali kobeta. C'est-à-dire que ezali mboula wana ezoko sokola balarme na biso ndenge koko atiki biso ya kufi kasipe ezali kobeta na biso pour kobeta le solo oyo epenye yo akosakala te. Yaya ce n'est pas toutes les femmes oh basala bango babota te musu basala bango ya ko bota te ya ko adopter bana aboko libana kaka po esalama ndengo wana ba pesi motema bo mama aboko la bana mususu esengela ye abota kasi ya na esa kabino chaque fois libala ezalaka
makambo ya batumi bale mwasi na mobali o leki ya mwasi o leki ya mobali bakota ka makambo ante soki bandi kokota ezala ka mbilinga na pekisa ka pe chaque fois soki bande ko babala ni mingi ba ya basi o na ya basi babali ono ba pesi pe leki na ye akende ko salisa na ndenge nini soki batu babala ni botika bango bakelo sala foyer na bango ste mabe ekokota lisolo e bandi ndeko pesi se papa Fiston beta lisolo oyo pona ko peigner batu au peigner batu ba yeba ba kamole kala mukili o likambu oyo e salami na famille na papa Fiston ngaba na pesi li solo ezali leki na ngai propre papa Fiston to ngana botamaki mama na mona na ngati so sala na mona été tangu la kosaki âge ya 3 ans de ba saki ngai 3 ans to 4 ans ou 5 ans papa la biso zaki trop jeune na yebité so ça maki ndenge ninga na yebité papa Fiston mais papa zaki trop jeune il paraît maman na biso agana ko tika ngai et pa ba koko na biso ba koko ba na ko koko na biso ne moi tango papa na biso a joué ma position a récupérer ngala ba 3 à 4 wana allez papa na biso abali maman na biso mususu maman na biso azaki na ngaki kitoko gentil ya kosakana te abandaki kolengela ngai na ndenge ya kosakana te nazalaki pena heureuse ngamboko finiki papa Fiston to vanda papa na ngai na maman na ngai ba wumelaki ya kosakana te basalaki au moins 7 ans ba botaka te papa Fiston tanga ndeko kokisa 14 ans na kokisi 14 ans nde maman na biso aye kobota maman a boté ma jusemi na 14 ans maman a jusemi tanga na kokisi 15 ans maman na biso aye kobota bébé na biso oyo leki na ngai ezalaki esengo mpo na ngai papa Fiston babenga ngai pe yaya. Alors c'était normal. Attention nous surtout à famille. Attention à papa. Attention à maman. Ezalaki braki kaka na leki na ngai ya mwasi ce qui était normal. Ce qui était normal papa Fiston. Tant moi la biso koli a koksi 5 ans voilà la biso 20 ans moko boy. Ba 20 ans papa Fiston la comme jeune fille na grosse la peine à moi petit chéri na ngaba petit copain kaka des ala kate tango bimi pour okosa ba parents ba siko kete au moins na okei na leki na yo ya 5 ans moi sia mukibo otambola leki na nga doki lokola camarade na ngai boko kene botamboli boye tango bokozonga papa Fiston leki na nga wana ya 5 ko fundo wapi ye afunda kakaka papa Fiston ata na sali eloko moko te soka papa ye afundi okondima te degré oyo leki na ngai akoselaka nga maka papa Fiston doki ngai na ondima te alors soki akoselaka mndengo wana mama na papa bandimelaka ye kaka bon moi j'avais compris chez adulte peut-être moi na bango ya suka mwana ya suka ebersaka ye consort et ça va caprice ki bébé j'ai compris je comprenais tout ça papa Fiston degré moi donc bandana âge ya 3 ans talaka moi na 3 ans ayeko koloba sika mais degré azoloba yaya boko fa nda kupela boye bino ba micro boloba te yepena so papa Fiston moi na ça ko 5 ans so ka bandi ko expliquer ba film o ko ndimate moi na muka expliquer au film on moi no mayele boye yaya botie ba mayele musuza ka mayele ya malamu te yo champion ba film bayela ki mutu boza te na ndenge nini papa Fiston betal so pour peigner bato au fil du temps papa Fiston au fil du temps tellement que fondé avec toi moi na biso lo kuta moko azalaki na moya ko sakana te bref papa Fiston tango ngala kokisi 30 ans tango na kokisi 30 ans na ekobala babali ngai na kei epa ya bobali na ngai leki na nga pe lokuta e bana ekosila kaka te nga na yebi leki na nga bien kaka nde balobaka ndako etangaka kaka bakonda kuna yebaka donc na famille ozalaka wana toyebani kaka très bien na famille boyebi ke papa na biso alingaka boye te mama alingaka boye te leki na nga azalaka boye ya na nga toyebanaka na bafamille nyonso tout très bien est ce que nakosi to bokomi yo famille na bino boyebani te ke leki biso asalaka makambo boye leki asalaka boye leki ya asalaka boyebi yango te ke papa alingaka boye te boyebi yango te boyebi c'est que bien botelanga ba j'aime bien botelanga ba j'aime to aimer vidéo to partager yaya bisolo oyo ko sunga yo et puis to s'abonner soko ta la bisomba de bosso s'abonner soko s'abonner finir cloche notification pour aura ba programme la bisote est-ce que komi c'est que bien papa Fiston to nga na Bali na bino leki na nga quand même asa leki na nga il faut ba na ndako na biso e koso na time leki na nga on a lokuta je me souviens ko betanga ko modo meli bo mbali bo epesi buzoba
Papa Fiston, j'ai été sage. Parce que moi j'ai étudié. Côté habitude, papa n'a vu ce coup de chapeau. Atangi singai kelasi, atanga finiki. Atangi singai et koso na zapena ma ile intelligente dans cette université. Papa et singai la yo tangi sarabana na yo. Est-ce que komi to so la pembe. C'est là nga ba j'aime ya, c'est là nga ba j'aime. Na tangaki. Na yebi so ba nanga ah chérie mon ezali wana en tout cas biso ba bota biso ka mibalenga lekta na beteli mobali nanga li solo ya talatine senga kana mwasta mobali ba solo la ka dialogue yebi saka mobali ba secret musu ayebaka olia ke ne ko découvrir yebi saka mwasi ba décrire ba secret musu olia ke na ko découvrir est-ce que komi to so la pembe saka de lokolo comprendre awa pembe na pembe mangele karate awa litonge utaya kate avocat to lia ngote Anana, awa solo na solo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est là que j'aime papa. Papa, il peut être là, j'aime imiter à Yomoko. Eh maman, s'abonner quoi? Ce que s'abonner bien t'es. Maman, papa Fisto, ngana tala kayo, ta ngolo au télécolo, ma kolikola mesa, au la télévision na katalo. Moi moi ce qui ndokité en solo bana ngato na zobona ngai, et c'est la canette ngai pe. On a naïve ko s'abonner té. Il faut que ya moi si aya ko s'abonner mais ti ya moi sa sunga na s'abonner yo muto s'abonner te benga ya moi si ko benga ya mbala à s'abonner pour la yo est-ce que comprendre so s'abonner chaîne oyo tina février to komata 20 000 abonnés et ko sunga biso et ko sunga bino ko pesa biso courage pour te corriger le gars de masolo est-ce que komi yo pe mto ta so les solo ko bombate ya kana solo pesa yango to beta Papa Fiston a expliqué au bal nanga ndengele kinanga zalaka leki nanga za lokuta aza capable de inventer makambo et construire ko kosa makambo na obalanga sa ebiango to fa na biso promété au fil du temps Papa Fiston na ekobota na boti mona moko ngai kutu pe na wumelaki pour na semba Fiston na wumela ozo semi ti nzaba salinga grâce na juisemi na boti bref to kene mbangu moi bébé na ngai akoksi 3 ans tangu bébé na ngai akoksi 3 ans film sikoyo e bandi oh na fana jour mo boy leki na ngai wa leki na pa koli leki na so ko ba 20 ans Papa Fiston o histoire ya vie na ngai moko tangu leki na pa ko ba 20 ans mo boy sikoyo talaka na bagi na 30 ans siko na ko mo na ko ba 3 ans mo boy leki na so ko ba 20 ans ça la ba ka klinde ngwana na fanda leki na ngai moi sta esinga ah ya yo ebite c'est mega za la moi si sukuna oh azara moi si ngala mo na éclair tala mikolo azo nga retard au sakalate donc oh yo ebine ne mbala nga ozo nga retard yo za karanda kuna ngate siko ebine nga ozo nga retard ngeni ote pochu wala na zaki pa oti ba 20 ans mona c'est mega yagite do seke ye abani mabe mais ngai na okanga moi si wana na ndenge nini yo ko tsa trouble na mabala bato baleki ya basi bolinga te ba ya ndo sa en paix na mabala na bango bon ya pa ebike leki na ye aza mutalo kuta ko sakana te mais siko so ba mbali ndengo na ah mais ata moko leki na ko sa apelo kuta mais makaba mbali akoni ba peteke ngai ya na ye basala ngaboye bon na jonga la sera simbi onga ndengo wana mesili leki abimarani moko sa business et coïncide jour mususu leki na ngai aji occasion ko sona bo frère na ye a beta bo frère na ye main libre yo ebite ah wala ya na ngait oyi po ali ala nga bale ko zo semba retard abota retard ndengwa ya longola bazemi ebele takala ye mwana muke alongola bazemi ebele d'ailleurs kutu yo ebite jour wana na ya na kutu ya na sur téléphone azo yebisa mobile na ye moko boy ah siko nde mwana koli boye donc il faut to luka to bota mwana mususu donc mwana oyo azaka ya yote oh c'est vrai Papa Fiston talaka leki na nga propre ayebisi mobile na ngai mobile na nga pe ko boule gresa ki leki na nga lokuta na yebite soki akanisa ki yango to akanisa ki yango te akanisa yango so ba biso ndemo wana ke epesi mbilinga déjà et comme il boit nini mobile yebisi yo sana preuve abi zela na ko la preuve ngala za FBI ke bara ona ndaku bara ngala za FBI mwana ndaku ye musala ye kolanda makama ba ya to sur la pembe est-ce que komi to
so la pembe papa fiston histoire on dirait histoire na biso na yebi histoire na yo mais histoire on a beti et ça na Kinshasa pourquoi ba boy tanga kombo so ba lenga tanga kombo to ngo tanga kombo chose grave bandeko Yaya jeune fille Oyo a organisé eloko moko za la kamatata ya kosakana te oyebi ke asa na camarade na ye abenga camarade na ye ba kende kosala dîner na ville na boulevard na yebi te soki ezalaka restaurant to ezalaka babenga yango nini mall shopping center so na yebi te bazakisisa babenga yango Planète J. Planète J est un restaurant à Kati, mais on a consort, avec un rendez-vous à Bengis Muninga Naye, à Bimesimbo, on a pas fiston, bah que de rouler un restaurant à Planète J. Tant que la Planète J, à Vanda, au Ébigué, à Benga Sikoyo, beau-frère Naye, beau-frère, Oza Wapi, beau-frère Naye, ça va business avant à ça n'a pas côté en ville. Aïe, beau-frère, est-ce que au Kokikoya, oya komona makambu oyo okomona awa poyo ondimaka te yoka ndenge mwana oyo azoka organiser mangampo na yana yi mais belle-sœur nini te beau-frère yaka na Planète J okomona est-ce que boyi Planète J ça na ville kuna ça na boulevard voilà beau-frère na bango tango ye bavandi ye sikola camarade na ye bafana camarade na ye beau-frère Tangaye, par respect à Fandi Wana et beau-frère, Zelaka yo mona makam e oleka awa. Zelo mona makam eleka. Doit jonger beau-frère. Pendant ce temps, s'il vous plaît, pesi pas ya ko sakanate ya pona moi détail mo ba made ko fala avec musique dans la ville. Oyebi ke à déplacer à quelque part, sans qu'il y ait une toilette, toi, puis on ne sait pas, par respect, bon, faut pas vendre wana, ma bouteille moko, azomela, camarade n'est pas vendu wana, azomela, ensemble, beau frère belo komorote, camarade belo komorote. Abenga grande sœur naye, grande sœur, naye ça qui est beau frère. Azana moi si vous souvez ko chatembe, yakamba on a Planète J, oya komona ya tala degré. Histoire ya bandite. Tout ça, les bandits doivent formuler une histoire pour que les gens soient yaya. Osana ndekona. Ndekona comme ndokina yaya to surveillaka. La confiance n'exclut pas les contrôles yaya. Ba famille oyo yaya. Makambu ya somo boy. Makambu ya somo boy. Grande sœur Pedogi, so ba c'est tellement malade que papa ane ko so ma retard andi makambu ya lekinaye. Oyebi ka wumenate 10 minutes 15 minutes azar à Planète J na musika yemra mini bande à Planète J aki oza cancer naye ami cancer na yaka na musika te même tala kuno monani wala beau frère te amoni beau frère bon omoni fiona kasi fiona ka bardo abi ngala esa ki no kanga bango ngape na yeba kite njoka beau frère nde moi chama na lobaka eza camarade na ngai papa visto ngape présence d'esprit ezate il fallait na koma pembeni wana na mobala mona kana moni bango na pesa tambote na toto nini na moni ka ndengo bo nga sa mwasi oyo na se respecter ka biso intellectuel na se respecter en tout cas ezande ye ça va na zongi na ngai to na zongi petite sœur patikali kuna so patikali ambiance so on ne sait pas accueilli pendant que bala kiwana wana déjà ayebisa beau frère qui est sœur na ngai azolinga bota mwana mususu azala mbali moko quelqu'un nga umela ndengo ati yoka sikoma solo boyebi ke papa fiston ngai quand même la tanga kelasi papa tanga senga kelasi nazali ba business moi mike papa pe aller comprendre quelque chose nazali na mbongo moko boye la bi ça va mbongo nazana ngo oh papa nga pesa ngai na ina somba ketch nga babenga ngoni ketch ba voiture sa taxi wan si ko tellement petit ça na bien ça petit ça na ngata mutalo yenge abra ma boki banini mutalo yenge quoi na benga petit sœur na ngai jour mususu na ebisi ça leki na ngai na besoin na ça ma business mo boye na osomba mutuka mais na besoin ya chauffeur mécanicien na ki ça ne balinga chauffeur mécanicien la kinini que mutola mécanicien akumba rapé les kamute grande sœur na ko lukula chauffeur mécanicien petit sœur ka luka bref à Lucas chauffeur mécanicien. Bah personne rendez-vous à un andaku ya grande sœur. Petite sœur a pesi adresse
basolo la grande sœur a bengisi jour moko songolo aya na ndaku basolo la kaka nezalaka chauffeur wana pe aye songolo so ba ina petite sœur ta ba comme la porte bino ndaku a grande sœur lupa la grande sœur nanga yango wana kota bosolo bengi pe grande sœur na li aya ça va prendre kota quand même papa fiston mut autre ça des business pour que chauffeur na ngai après de verser nga mbongo na yambi na salon to fani kana pesi moi J amela quand des la kalombe wana nzoka petite sœur abenga beau-frère na ye mo nanga beau-frère ngana yebisa ka yo grande sœur azaka na mobali oya ka wana kutu mwana azaka yo chaka tembe kende so nanda kukuna ke mo makambo ele ka ya tala degré à petite sœur makambo asali grande sœur na yaya okoyeba te yebaka comportement ya mutu moko zaka na ndako na yo oyebaka la confiance n'exclut pas le contrôle yaya tanga beng beau-frère de moi beau-frère na ndako ya ngai beau-frère akati musala ayebo effectivement akuti ndeko wana ya chauffeur na mwasi na yeba osolola oyo nani non te chéri en tout cas na lingana na sala ngo epine ebisa yo na sala mbongo papa pesa ngai il fallait na somba catch pour na ba sala transport alors na cette petite sœur a le chauffeur on a chauffeur mécanicien pour asunga ngai marabam tourner zalaka mukena be petite sœur à côté chauffeur oui petite sœur à côté wana awangana ke ye mutu ya na chauffeur aluka chauffeur wana chauffeur mais qu'est-ce qui ne va pas abengi na kuba mais yo mutu senga sœur na yo azo luka chauffeur yango ngana ye ote ngala imakambo ante nzoka mobali azua nkaka ndenge petite sœur c'est surtout que petite sœur awanga ina motema moko ya dega wanga wana bofra abino akokosa te oyebi ke bazwa mwana ba chauffeur wana ba beta ye akosakana te babenga so basola so ba beta ye bakanga ye bakangisa ye mwana batu innocent chauffeur wana bref tala kende ngwala mobali epesi ye mbilinga binga bino en tout cas namoni petite sœur na raison ngai na koki ko compter sous te ko vana mwasi oyo aza infidèle d'abord mwana o wana obote na type wana oyo to beta wana oyo to beta oyo to kanga wana leki na so yebsinga yi leki no de yebsinga makambo leki na ngana yeso makambo leki na onda yesinga makambo oyo tanaga leki alobi akoboya yango ndenge nini alors en attendant tout ça la ka examen ADN nous so tuana na go vala mwasi ya ndumba te zonga na nupa na bino zonga pa na bino tant ça examen je verrai sur ça moi na ngande okoya ko zonga pasi ya kosakana te. Alors, tellement que la fille, pas vu ça, n'a pas confiance, n'a pas que ouais, à moi, n'a pas conso, ma cantière, mais zate na zonga qui n'a une piste à paix, n'a pas la biso, n'a kei, n'a beteli maman histoire wana, n'a beteli ba papa, ba gangela le qui n'a ya kosakanate, ba gangela le qui n'a ya kosakanate, papa vu ça, nzoka. Pendant ce temps, tabaka na osala, na epité ce qui le qui n'a a séduire qui, mobile n'a nini, nzoka ba koba kobima. Tu veux comment la avec Nabiso Zemi et 3 mois et nous que 4 mois derrière moi film. Oh, yo aussi Zemi wapi. On a eu Zemi wapi et ça Zemi ya mobali ya yaya. Oh, Zemi ya mobali ya yaya. Donc yo o créer qui makambo nyonso tout pona o botre mobali ya yaya na yo oza mwana mabe mama gangilie papa kuta tomboka ya kosaka papa na ko linganga mingi. Mobali na ngawana avec l'audace azolinga pe sikono moi si tanga de boso oyo azandumba na ngina ba siko moi si oyo papa ba bi jamais maman la bisa bi jamais na ko nimelo ko maman ba aller ko s'occuper la biso comme c'est doit papa boya bi jamais yo kale ki na ngai moko likambute d'ailleurs asia pesa mbonga libala dia pour ya na ngai peut-être mbonga libala car na compte mbonga libala oyo na ngai ngana yo kota na ngai isa ile kota ya na ngai bimi na kota ebi ke salama ndinga pa fisto ngaba na vanda ngaba na vanda na ndako basa ADN leki na nga keni na saini ni akoti avandaka to bande ko fala quelque part ici ka bien na Kinshasa wana to zaki na domestique ya mwasi mama moko alors so ba sandi makamne surtout wana papa fisto leki na nga a remplacer nga na kati ya libala makambo ya na mukili o yaya
Les qui remplacent la Talibala. Siko, qu'est-ce qui se passait, papa fiston? Voilà, siko, mon bal a un macambouana. Chaque fois, ça va vendre, au comment on a. Balambie, qu'on soit balé, baké golala. So baké lala. Ce qui domestique à Sokoli Bassani. A Keina Bassani Rwanda. A Sokoli Bassani, a Keina Tongo Tangakoya, a Koti Bassani sous le col aussi, Batubalia qui n'a boutou. Batiki Bassani wana na Tongo ngana Sokola. Et ça n'a pas qu'à balibéler, bon, dire qu'à domestique, on se plaint de thé, on va la gagner. Mais jour moko, a tout ni en passant, ah, patron, bon, ah, bino on dirait à Suna Boutou, ma casse, ah, ou à son on a ké, on te dit à Nenoté, la Tongo la Bouta Bassani, et ça, il y a salité belé, il fera Sokola Ramou. Ah. Précision moko, papa Viston, mobali on a la balaki, mobali a yana bangwala, on a qui orphelin des pères et des mères, on a qui vraiment la famille. Et bande oyo, bakola na orphelinat konson, ça basali grâce à moi quelque chose et puis à komi mutu parce que ba orphelin pe ba koma kabatu. Alors je profite de l'occasion pour la rappeler bino. Tout l'accès bino documentaire, to émission, il y a un déconabiso Joël, moi na oyo azali atamu la rabia tela infirmité na likolo, liboko pesa la rabia tela likolo ngo akoma kibongo aveugle, o bane ko biso na mwana mbalu wana, o ndekonabiso Patrice Lumumba Lokota qui a tenu la fondation. Est-ce que va faire Ndjongo il des problèmes? Merci à maman Oya Bengaki a sungi vraiment quelque chose. Yo peut se retrouver la biso Benga biso to en contact avec Ndeko Patrick pour sunga Ndeko Joël. Azomonate bandeko ba abandonné pour la nini azomonate di kolo ça bien te di boko ça bien te to peut ça passi sunga ba orphelin sunga ba personne démunie nzaba ko pambola. Papa Viston et ça la makandengo wana. Et ça la makandengo à chaque fois. Mon bal nanga comment il sera lali moka lali boye na butu azoyo ka lokola batu ba olo ba la cuisine. Batu ba olo ba la cuisine. Ba ça na ninga nengo. Na tongo wala mkaboye. A qui peut s'attendre boye akuti basani. A se référer na nenge de bisque ça qui me basani oyo ngai na sokola ki na toleki na bututi. Moi c'est leki na bututi parce que basani oyo utaka wapi. A moi on peut pas mystique. Lo sambo e futaka ya ya e. Lo sambo e polaka te o. Moi na mobali oyo papa Fiston akei koluka pasteur. Il y a parmi les faux pasteurs, il y a le vrai. Le coup apôtre Chadou ou bien la question en passant, la prophète Alijo. Vous comprenez ce qui est bien, qui est dans Alouki pasteur. Aïsi pasteur. Ah. Mais il y a un problème chez moi. A beteli pasteur di solo na ye a bombite eya soko ke pa osala nzambe lobaka vérité ko bombakati consolateur ofandi bo osala nzambe alinga prophétiser pour la yono prophétiser pour la nga oui ako prophétiser so de basungi a prophétiser mais soko ça problème yaka pa osala nzambe yebse nga na pom boye boye soko ka boye na osati bien te apporter pour moi ba ko sambela pour la yo consolaka te ba yebisaka yo o prophétiser pour la ngai na pom te wana nzambe osala ngo peut-être désordre est-ce que komi to solo ka pembe. Moi, on a bêté la histoire naïe et pas à pasteur. Pasteur à habito sambela. Basambela. Pasteur a dit non, toko ta gêne et prière il y a 3 jours. Wana papa bisto ngai kala songi pa abot na biso espoir de kaka ngape ko to na tema bolongo na se yaya chaka ba bolongo na sambela pa na mobali na yo. Mobile peut qu'on aille 5 peu le côté à qui par rapport sur ngate et conso je moi si peu et comme 6 mois 7 mois avec n'a pas kindi même chose ça à chaque bouton de mois vous voyez bien tant au 3e jour il y a gêne et coquille mobile n'a pas la bouton de la bouée tant comme 1 heure 2 heures moko 1 heure 2 heures ayoki lokola wala mobile mobile qui est ayoki lokola muto wala musaye la muka Kena cuisine. Oh, dans la mukandengeni. La muka kena cuisine. Oyebi ke bobala la muka abima akenda na cuisine. Tanga kena cuisine akuta amona mwasi na ye na bala moko sope 4 ou 6 ba fandi na cuisine. Mwasi na sema munene mama wana mwasi do leki na ngawana oya ko mwasi mbala nanga azo pesa bango lipa na avocado azo servi bana wana ya mikie sikoyo 2 personnes moko lokola ba garde ko ba telemi wana. Oh papa Fiston mobali nanga loba yemoko misu na ngai
En fait, misu na ye, ne alek na ye écoute na pena bo atala pena boy. Tant que na tali boy, si ko lek na ye ABC ba tun ba lo ko ba garde corps. Abi me bino. Na se bino bola li sa bola li sa mutu oyo. Nani angwa musia ya boy. Allez, bokela li sa ye. Tant que binde ngwana, mais ce qui est esprit maléfique. Et kotaki tonini on ne sait pas les mobile a tourné ake alali na epe pongi. Alali pongi mobile a bien bien na mona ibrado lipa ba ocha avocat comme ça ba melati tant mobile alali ala muki na tongo tant muki na tongo siko amika tsabi oh mais oh ngala monaki et ça là qui ndoto ça là qui réalité tonini à comprendre ya ngote na tongo afaka de musala ake komona pasteur ayebisi makambo wana précision moko banda leki nanga kota ki na ndaku business mbala nga yebale ko kita wa visto business bani ko kita business bani ko kita e kitoki azalaki susu ndenga azalaki kita bani ko kita na so muto sa business esenga ka amata me ye abandaki ko kita pasi yaya tango ayebisi pasteur ndengwa pasteur ese menzamba atadisio ke mwasi na yo wana asala misala mabe asali ndoki asali mutu o asali mutu normality mais les kamute te koya na ndaku to ya kosala ba prière yaya il y a des vrais pasteurs car na Congo parmi les faux il y a des vrais pasteurs. Et puis que pasteur ba organiser séance moko ya prière a essayer moi c'est le moko te pasteur ayala ba intercesseur ba kota brisque ba sa me andako tangu babandi ko sambela mwasi wana bandi ko gangela bango bino be ko sa ina ndako ya ngai nani abengi bino awa abo sala nini pasteur ayebisi mwasi wa est-ce que nzamba ni ko lobate yo uti wapi ozali nani loba wewe ke leki na nga papa fisto leki o ya ngai mwana ya papa na ngai ayebisi bango botuna ngai te bokede kotuna mama na ngai ayebi azwanga wapi bakamlo okuta très grave mabe koti botuna mama na nga azwanga wapi tuna mama na azwa wapi engolo banini abi bokede kotuna mama na ngai azwanga wapi papa fisto bref ba memani na pasteur na ba intercesseur na mobai na ngai na leki na ngai ba ye e pa ina biso siko filme bandi ba fa ina ndaku mobala bandi ko expliquer bon moi si oyo leki ya moi si na ngai ba visto pour la première fois abenga su moi si leki ya moi si na ngai abane ko satinga sute alors iboyo muleki ya mwasi nanga ibito tuna yo ozwa ye wapi mama ye leki nanga bia mama yebisa bango ozwa nga wapi mama na bango aye juste papa fisto okondimate mama wana wana ko kipenga lokola mwana na ye abane ko boko nanga très bien précieux leki papa lobi loba mwasi anga badi ko loba papa fisto mama na biso badi ko loba lokola filme il fallait que na filmer yango paka mo somo. Mama abino taonga mobala balaki ngai to umela ki seta mbato botate yaya na ngai tala makambu ya famille yaya kaka bino ba yaya bolonga ko mabala batu bino ba parents mwana bali mozo lenga odicta mwana no makamba ko sala ipa mobali na yi odicta mwana no mbosa pa mwasi na ndenge nini botika batu kalmete mwasi mama mandi ko loba ono tangu to umela ki ndenge to umela ki ndengo wana en tout cas toane ko botate tay mo bala ngasa ba moyen mo mbongo abane ko s'occuper na moi ne a moi so kitoko o moi na biso ya na ngasa nga ya talinda ko tali bomengo abi yo bomengo oyo ozala mwana te soki obala na kufi yo kanto ko zeloko nyoso to etikala pa mwana oyo yo il faut obota ozobota pete na bite ngai na bota na ngai te to meke simba te kamote mwana oyo azapeka lokola mwana ngabi te soki mwana ate to kino luka mwana wala yaya mama na biso makutu na biso papa fisto mama lobi mama kuta be maye côté ya campus na simba camp kuna matadikibala je crois matadikibala koto ba benga woni koto wana ba koto matadikibala ko ba koto kuna ba koto kuna kaka
bakota ba campus kuna ayo na sima pour ça na sima campus bakuta na mama moboy mama wana tanga tala mama na biso abi mais yo nde nzamba sala yo ko bota te yo ba pesa muté na malamu so bala so asana mwana yo obokola ka bana mbana yo ko bota te yana ngabite to saka na pesa mwana bi ça na pesa mwana bon ça va ndenga yo ko bota te mais to pesa yo mwana pour ça la mwana. Raison pour laquelle kutu mwana ola zwaki wana natika boza su mwana msusute mama wana nganga to ngana mbiku to nganga alobi azwa liki oyo apesa mama na biso ayebise mela yango yaya basi bana makambo ba papa to sala attention na mama na ndako basi bana ba secret mususu kondima te na vie yaya okondimate mama wana pesa mama na biso liki maptana est-ce liki no okomela liki les akomela onene et pas soit mama apesa mama mela liki wana liki amela wana liaki to liki ameli liki wana donc liki wana tekenda et se développa et ça la mwana yango leki nanga abima bon ça ne boy Maman petit sonne mleki nanga oyo azali mwana normal te. Ale pasteur a compté maman confessé pas ça abi oui. Azali mutu normal te. Au monita nzamba a révélé que mutu la msa ki ozaki ba angelo nzambe po ya ko mona yo moko. Au mona ki mwasi na leki avec leki ya mwasi na yo na zemi ya mune. Da zemi wana ezaku tupe ya yote. Zemi wana ekobota te. Azali mutu ya mondo te, azali mutu ya mondo kuna. Bana o mona ki afai na yo ezali bana na ye. Na monde wa donc moi si na yo to leki ya mwasi na yo azali sirène des eaux maki wana bazwaki yango apesa yipo aya na mokili aya wa mission ya tala bana mstobotaka yo nza basali ezana basi msuta basala bango bakobota te babokola ka bana bato mususu mais yo a insisté pour nini grande sœur a poussé yaya yo botaka te sambela nzambe peut-être nzambe akotelo grâce lokola Sara soki pe simité kamute ba me mayo pa mudia yaya yo kendaka pa kadi mpemba pa ngangono OK basali sayo en tout cas la botaka te na kenda ipa mama moko boye mama asala nganga te asane ngangate asambeli pena amisi bible pena boye bible asambeli apesa ka maki donc ka maki o nali na ka maki apamba mais na boti alozimbongo fortune OK pesa ka nganga wana yaya sata pesa kati ba ko pesa o sirène des eaux olandi histoire oyo ezande boye do tala mama abomba histoire wana banda tile kidanga koksi ba tranquille ba vankingandi mama lo baka yango te. Alors on a vite remarqué mais comment est-ce que après ko bota lekinanga oyo mama bota sumo na mususuti papa fisto ngala sko na 41 so 42 ans lekinanga ba tranquingandi to sito koli tangu papa la bisa yo kindengo wana bike a regretter ko sakanate a bengana mama na biso tandako a bengai na leki na nga wana aza mutu normal te chose grave tanga bengande ngona quelque temps zemi na peso ki pe limwa kite abi abota ki morne kaka ne passer lo baki akobota te aza mutu normal te abota morne c'est que simbité comme no bango efoiré donc yena butu wana basani wana kwa mona tongo abane ko lesa bana itala makambu yaya tala makambu. Alors il faut comprendre to betre sur le pour comprendre yaya ozana ndaku boza famille papa mama étudier ka comportement ya mwana na mwana boza couple soki na boboti mwana teli kamute botia babolongo na se nzamba kosunga bino bokozwa bana ya ko luka boy ba mama totika komikosa bandeko bakosa ka yote na bino chaque ya soki obali mobali na yo ndeko na yo ami na yo eko mobali na yo na bana na yo papa pe lokola est-ce que bokomi to so la pembe yo kanisi ndengo zo mobali obonga mobala bien ndengwana mobala sokipaka na yo asokipaka na bana asoki na famille est-ce que bandeko na yo abasi to ya mibali bamuno za bien bako sepela na yo to yebike na bakanyos tout exception za ngakati yaya soko moni famille na ombininga na pe au conseil c'est retirer yaya ya solo ba singa famille et kata na rate benda naka mais na ta robenda na yebela vision yaya wo yebela vision
oko remarquer yango même makam o famille e sala ngai ba separa ngai te c'est retiré na bango na musika close de ba ko bareyo est-ce que komi zala na musika na bango to bete ba solo pour ko penier yo waka pour ko blesser yo te pour ko to sama bete mais penio to lobite ke ba famille nyonso ezala ka ndengo wala mais to penio kaka papa fiston papa bengani mama a bengani na leki na ngai et ça les gars moi pas si t'as les gars to colneti na 20 quelque ndengo wala papa bengani pour aza mutu normalité aza sur un des eaux ngamo na vivre yango lo tala moi na ki moi 3 ans 4 ans malobo wapi yaya moi na 4 ans 5 ans je explique au film on dit maté na bani ko bende wa film ta vie c'est que na mystique on s'arrête mais to lobite ke bala na sto mikie parce que d'habitude bala ba 3 ans 4 ans ba rebelle to lobite ke bala na sto robaka basa bambe oh papa visto tala kono paro bakane mote oh papa visto ba ibote to betika li solo pona ko penio est-ce que komi to solara pembe vous comprenez to soli pembe tango abengana leki na ngai mwasi wana papa visto leki na ngai mwasi azati sikwa ba tranquille ke sirene de zongo pe na zongi so zonga na imité leki na ngai kanga suki ai makamba suki ya osakarate akanga suki na monga fula mais na kotanga sika kanga suki te pona to boye mamba fa bato mais yebanga ba fiwa kanga suki quelque part na monga fula ba tele ma defa saloboy na kanga suki ya na kanga so ndimi akangi yo suki ya o kanga ga suki pa ya nani taba ka museba ka mususu hey etumbai yo ninga o kanga suki na ville to sika pa mutu o yo yebite ya basengi yo combien te basengi nga suki 30 euros te ya ko na 15 euros ya yebela kangaka suki na yo kataka suki pa ya mutu oyo yebi est-ce que okomi soki promet yali okoyeba ko changeaka ba tuté kangaka suki na yo e pa ya mutu oyo yebi kataka bana suki pa ya mutu oyo yebi ezate ke lelo ka suki pa mu coiffeur oyo lobi o se coiffeur te bakangi so pa mutu o se te kanga suki pa ya mutu yebi imagine to pa fiston petite sœur na nga wana aiba akanga suki très bien bato akanga bango suki wa tilelo est-ce que azoka bango étoile te pour assurer un des eaux avec ça bango te pour tilelo yo petit ça la biso azaka en vie papa visto ngala ko sika na plus de 40 ans siko mobile nanga siko wana papa moi nanga azolinga siko yo azongela ngana epsite ozongela ngate yo biba déjà petite sœur nangai sikoyo ozongla sunanga ekosimba de petite sœur na yo aza sirène des eaux habitat te kasi yo o sirène des eaux te yo so bine lima sikoyo ngana zongla susu ekosimba te est-ce que komi to kozonga sutu papa fisto mais mwana nanga aza na kitoko akola kitoko na osala vie nanga ndenge papa fisto na kobala mala mususu to tala ka ona radio lokole awa beta li solo oyo ya solo ezali solo ya famille na biso kotanga kombo te me beta yango po esunga bato mususu okoyeba te papa fisto et donc pour ça ngana betre solo oyo kaka ndeko lobaka ke papa na ko mandoki na yo mama na ko mandoki na yo ndeko na ko mandoki na yo kuse kamari ko lobate natana bi mwana mbalo za professeur tikara benga ila pe solo yango abenga pe solo oyo papa fisto bete ba ndeko solo pour ba comprendre que famille oyo c'est vrai to sengi ma famille ka bonate mutu moko ta ni magite obota do yo ko ndingagite obota la famille wa nzambe na ndinga ko obota la famille wana mais to salaka angel. Si ça ne marche pas avec ta famille, aujourd'hui la famille na yo, ba koka jam. Tika bango na musika. Oza la combo ya famille. Mabe ko kote la yote. Tika bango musika. Ezakuta ba musuba genati a changer la combo. A se détacher. A la bango na musika. So ba la difficulté a kote na mutu aider ba to la ke personne mo e mangaite ndingo ko sunga fa famille ezaka la famille. Po plus on s'approche de l'autre, plus on perd le respect. Est-ce que commis? Vous comprenez? Voilà. L'isolé à l'élo et Suki Awa. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Yena assistante na Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende. On a dit bon la script. Nous sommes souvent sous la coordination. Il y a Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Ils sont là qui moulaï, qui moulaï, mais c'est n'est pas bête à un mot pour la compagnie. Ce que c'est pénicio, ça va. Ce que c'est pénicio, té. Yaya, et c'est pénicio, et c'est pénicio, partagez. Partagez peut-être que vous avez comme sous et si kamoko pakala.
to s'abonner ya soki pose le solo ko beka benga biso comme tout santé soko zo biso te tikela biso audio le solo na yo to ko beta yango kaka nengo to beta yango comprendre au sentir beta le c'est que bien tant on beta yango au moins le ta film ça ndengo wana voilà allez portez-vous bien merci à Michael Josh à la prochaine chap et tchada voilà. À chaque fois, merci na Michael Josh. Oya sali ko continuer ko pesa biso confiance, ya ko supporter, ya ko sponsoriser émission oyo radio lokole, to ya ko informer pe bino bo kota na site bongo bo commander. Ba o batali na côté ya sama na été, bo commander bloko ya sama ezali wana o ba bandi hiver, bo kota bo commander pe ba jaquette, ba blouson ya bien pour na hiver, bo so mona ba rivage ya sika ezali wana ba collection ya sika ya so kota na site yo moko bandaka ko pona. Bo mene zo défiler wana pona olingi wa pe so olingi ensemble ya kilote yo ensemble nango ya pantalon na likolo yo olungi blouson olungi sapatu olungi jaquette tricot ya pamba polo soko olinga pona Michael Josh yango wana ya na moins cher na liko insister soki au côté na site au commander soko lingi ba ko tigo tina adresse ya ndaku na yo alors yo au futi pe ba kekilo douane au futi douane à partir mbongo au converser déjà na cité wana soko lingi yango soke komi yo moko ko futa douane likambute ba ko tigela na adresse et siko ko pesa soko komi na adresse na douane ya pays na bino ba ko benga yo oye au futi douane muke ba douane za rango belete o ko futa $30 $25 26 euros pardon 30 euros donc ils sont que belé et comme rango ta ba santé ça dépend ya marchandise oyo au commander est-ce que o komi na ko insister bandeko oyo bo somba ba super wax hollandais bo somba ka ba super wax hollandais a fait quitter Vlisco Asia Tomboki déjà a tché ba inspecteur ba zo ko filer ce qui ba mona magasin na yo o te ka ba super wax hollandais a fake ya lokuta a mitali yo so ba kangi yo nga ite eri yango yo benga na Michael Josh okozwa yango na 95 ya pamba super wax hollandais tala moins cher oyo bateli bino epa ya Michael Josh atayo moko mutu mo ta lekie na pia ya partout bosomba ngo ba primo ko bema so na Michael Josh ba ko kitelo sous moi ndambu eza mabeto malamu est-ce que okomi voilà soko link mamba wax pete ya ozana boutique otekaka to lingo sa la boutique ota biloko ya bino ba boteka so ba na Turquie o so ba griffe songo pa na Turquie commander na Michael Josh tout est comme un griff à Mborako. Est-ce que bloc autour de la mabe, t'as dit na tiboy Michael Josh, ma béni les alliés à polo kilo c'est normal. On comprend t'as la montre Michael Josh, ma béni les alliés. Est-ce que vous commis, toi supportez moi en Encore une fois de plus, merci beaucoup Michael Josh.